Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino comportement ya soi-disant ba con mbata vis-à-vis na ba Congolais oyo bazali ko raisonner malamu ndenge nini comportement na bango ezali kozala ezala epai ya ba Congolais ezala devant la presse ezala devant bato oyo bazali komona bango na mokili. Bandeko babolingo lelo bato mingi awa na poto bakomi kolinga kolakisa biso ete bango nde bayebi histoire wana ya Congo mingi koleka. Metango tozali koya kotala bandeko kaka bango nde moto babomela biso Congo wana oh lelo tozali komona bapasi oyo tozali na yango lelo. Bandeko babolingo moto ya koya koyebisa bino ete Joseph Kabila nde azali numéro 1 ya kokufa ya mboka na biso ndeko moto ya koloba yango ndeko zwaye lokola ndoki oyo apumbwaka na butu motakala pona kokende kolia to koboma bato mosusu na kati na Congo. Bandeko babolingo Joseph Kabila Kabangele Rais azali moto oyo ndenge tozali koloba azali kopeye bapoka se. Pona nini tolobi bongo? Lelo bandeko bato oyo bazali na poto bazali ko se rendre compte te na makambo oyo bango basalaki tango bango batiki mboka bapakati mbango baeya na poto babiloko bango basalaki baebi yango lisusu te. Bandeko bino bato oyo bozali ba aveugle bozali kolanda bato oyo na ndenge ya aveuglement na lelo awa na poto ba Congolais mingi okomona leki liboso ya kamera aza koloba on dirait ete kolakisa ete ye moto ya mayele aza mpe kopesa ba titre académique na ye pona kolakisa ete ye moto ya mayele mais soko olandi ba gisement na bango bandeko oza komona ete bazali komettre mayele na bango en jete pe ezali komona na te po ete bazali komanipuler bango lokola bana mike. Bandeko nani yango ayebi te tango ba mobutiste nyonso bakimi na Congo bakei na banque d'Isaïr à l'époque bandeko bangwanda nyonso to lelo baza kosala makelele babanga moto na banjimbi bandeko bake na banque d'Isaïr babimisa mbongo nyonso donc tozali koyebisa bino ya solo batika 0000. Alors, soki bayebaki ete bazalaki na souci ya peuple balingaki baloba ete atotika ta mwa bambongo wana po ntango mosusu peuple ndenge oyo peuple oyo biso tolelaka peuple oyo biso tolingaka
bakoki ntango mosusu kosa sortir na mwa mbongo tokotika po ete malgré barebele baye ou bien banguna bakoti mais topense mpe na peuple bandeko bakei babimisa mbongo nyonso yango namoni ete ntango bango bakomaki libanda ya mboka ya bapaya bazalaka koseka bazalaka koloba ete tokotala bango tokotala ndenge nini bakokamba mboka bandeko po bamonaka ete ndenge batikaka libungu tulu kuna na babanke nyonso tu bawambolaka bambongo bayebaka ete mbongo ezali te na kati na mboka bakokoka eloko te yango na bazalaki kosekaseka me kaka ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te bandeko nzambe aye kosunga lelo tala ntango Joseph Kabila azwi bokonzi bandeko toyebisaka bino yango ntango nyonso me mingi bakanisaka neti ezalaka liseki toyebisaka bino yango bandeko ntango Joseph Kabila azwi bokonzi nani asekaka te awa na poto nani alobaka ete akokoka eloko te Kongo ezali mboka monene akosala eloko te bandeko wana nyonso tu balobaki yango mpo na nini balobaki yango mpo batalaki ndenge nini bango moko ndenge basi batikaki libungu tulu to 000 na babanke nyonso ya Kongo eloko ezalaki te mpe bango moko mpe ntango bazali koseka bapansaki te ke baopérateur économique étranger bakokaki kopesa maboko lelo na Kongo po ete Kongo ekoka kotombwama wana baza koseka bandeko Mbanda le Terminator aloba ete mwana wana azali mwana moke ye kuta bandeko loba ete na pesi ye kaka 6 mois kokoka eloko te bato mosusu kuna to pesi ye kaka inane Kongo ezali mboka monene me bandeko malgré balobaka ete Joseph Kabila aza mayele te me bandeko likambo Joseph Kabila kabangele rais asala na Kongo bandeko bango moko basutuka bandimaka te tellement bazali kaka bato ya kolukaluka raison liboso balobaki ya kokoka eloko te bamoni ete Joseph Kabila surprendre bango kote wana bazangi maloba bakei siko président nini yango apesaka discours te bandeko bino bokanisi Joseph Kabila ndenge asi amona makambo bino bato ya deuxième république bomonisa biso kimona meso ya kopesaka badiscours tomona eloko te bino bokanisi Joseph Kabila koya mpe na système wana Joseph Kabila azali moto oyo soki asali action makambo emonani nde aye alobi Joseph Kabila azali moto ya bilobela te neti bino bozalaki na ntango ya deuxième république okomona soki ngungi nini aswi bino bokokende kote ya maya njili boke bobengisi bato bozwi na libanga bopose tokoya kala te tokosala po ekenda bino libela ekenda aziza ndenge bana ya kini balobaka bokenda libela bandeko il faut boyeba yango ete bato nyonso to bozali komona na poto oyo nyonso bazali kobima baopposant congolais nyonso bazali koloba ete tozali koloba mpo na mboka na biso Congo ce sont des escrocs ezali kaka bato ya ntango ya deuxième république bazalaki bana ya bazalaki au gradé na garde civile ou bien na baposte moko boye bafamille bango nde lelo bazali kocreye badésordre na poto bandeko bino lelo bozali koganga démocratie mais bino moko boyebi sensi ya démocratie te démocratie elingi koloba te kobanda koprive ndeko na yo congolais badroit na ye bokomi okomona koyebisa moto na lelo concert eza nde kokende concert te bokomi meme koprive bato badroit na bango ti mokolo ekokoma ete bakobanda koyebisa bino ete bobanda kolia soso te ou bien bobanda kolia makayabu te ou bien bobanda kolia ngulu te baza kokende kaka malembe mpo na nini bandeko boyebi ete lelo lisusu baye kobimisa système moko balobi nini ke na douane bandeko
balobi na douane ya Bruxelles ba congolais baza na droit lisusu ya kotinda mituka te bapesi yango ya mbango bandeko est-ce que ezali normal bobi tuna nanu oyo bokeci o monoko supu na soi-disant o avocat alongo bandeko aza koloba peke ye nde azali maître avocat est-ce que bandeko biloko oyo alongo oyo azali kosala ezali kolakisa mpenza moto azali kodefendre droit azali moto ya mibeko naye komona sikoyo pourquoi mama Arma Tungulu azwaki bareje po ete akendeki kozwa moto moko oyo ayebi ete ntina ya sansi ya balwa te ya mibeko bandeko avocat mobimba po alobela bato mibeko oyo asi atanga yango il faut amema mwa buku azali kotanga yango ndira azali kokapte bandeko kokamwa vraiment nakoyebisa mama Arma Tungulu soki moyen ezali changer na yo avocat ozali kolekisa ntango pamba oyo ndenge balobaka ete okozonga maboko oyo ndenge balobaka ete okozonga maboko pamba yango na omoni ete na baamande ekomi kolanda yo ya ba 2000 et quelque po ete oke kozwa baavocat moko oyo ya baescro oyo avocat mobimba aza koya kolalela avocat nini okokende kolalela mwasi ya moto akufeli mobali olaleli ye na divan kobanda tongo ti 23h bandeko ngai nayebi mibali mosusu batantaka ndenge nini okomona neti ye alali na divan okanisi alaliko yo lobi ete alongwa alali te nzoka nde lisu moko ezali neti ya kofungwama ezali kodonke oyebi basi bazalaka soki aza na kati ya ndako baerere ezangaka te okomona ntango mosusu mwa erere moko esali lipute kokokweya ubie ntango mosusu mwa lipute esali soki ndeni mopende emonani nde alongwa abandaki kolala po ete kovigile malembe po ete akoki komona mama Arma Tungulu na position moko bopo ya aprofite na yango bandeko yango na tolobi na bapepe congolais bino bato ya mayele baintellectuel comment bato oyo bazali ata na niveau te bazali kosakana na bino boy comment moto lokola bokeju premier banda koloba lelo na bino bacongolais baintellectuel ke à partir ya maintenant topesi embargo congolais moko takoki kotinda motuka na Congo est-ce que boza komona yango normal bino mpe bato ya mayele bozwi bovandi boza koréagir te pourquoi ça c'est grave boyebi teke makambo ndenge ekomi kokende boye bandeko mokolo mosusu bokokakako moto mosusu azwi masasi mpenza na motu boyoki kaka o babomi moto wana boza koyeba te nani abomi ye kaka bino na bino bakongole po ete ekomi grave oyo eza lisusu liti ya contre mboka te bubie contre Kabila te po ete Kabila azali ya 8000 km kuna na Congo mais sikoyo bokomi koparalyze bandeko na bino oyo bazali ya na poto ça veut dire quoi bandeko ata kutu bolobaka ete biso ngai mama Rosalie nazali zoba mais à un moment donné ngai naza koraisonner comment expliquer bato mosusu bakomi kozwa démocratie on dirait dictature bandeko donc na poto ndenge toyaki awa ekomi ke bokechu premier soki alobi il faut tolanda ekomi ke soki alongo oyo alobi il faut tolanda bandeko okotala mpe moto yango bazali kobenga ete azali moto ya mibeko alongo wana soki alongo bandeko tala kaka kote ya mutu na ye oyebi moto soki azali na ba kivimbu na kote ya mituko na bapembeni neti banzete ya bambu bandeko bato ya bangala ya bongo keba na bango baza bato te bandeko ça c'est quoi ça mais boyebi teke bino bozali kokanisa ete on lit mpo na Congo boyebi teke un jour biloko tozali koloba boyebi teke un jour biso na biso bakongolais guerre ekobanda kosala mwa na poto parce que comment expliquer un homme d'affaires oyo asalaka baaffaire ne depuis kala na Congo asombaka babituka na ye atiaka na mai po ekende na Congo yo bokechi premier il est très zoba moko boye obimi mpo ya koloba ete anapesi ya mbango mituka ekokende sutu yo nani bokechi premier na France kuna bazwi babeti yo bien akomi
poso nalingaki nasala bwana zwi nani motu na ngai tuti na mingi tika kokosa bandeko ozwaki bambata ba coupe nza ya bien kivimbo donc motu ekomi neti liboka oyo batutelaka pondu ya limbondo